Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga maman il est ani. Tu n'appelles sur ba mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo batela kimi ezali. Bino pe kono na côté na bino ndingini. Est-ce que kimi ezali? Ce kola la kolamuka eza habitude te. Ce kola le lamuki opesi nzambe merci. Ceux qui posent en bonne santé, eza koza l'habitude te koza en bonne santé. Ceux koza en bonne santé, kumi sanzambe pe sanzambe merci parce que ndeto so la boy mingi bazana ba hôpitaux, ba musu bazana ba prison. Bamusu batiki biso mais biso tozo kaka ngolu nzamba se soka grâce pour tous zana na se amour et puis tous la paix en bonne santé. Merci mingi na biso ba bolinga maman Eliane. Oh bo c'est pas maman Eliane. Oh bo taka ba Michel maman Eliane na biso bino longonya. Merci mingi ndeko so zamba na liboso na kosenga na o s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir s'abonner ou activer cloche de notification pour qu'on soit notifié à chaque fois que émission est-ce que quand on a quatre chaîne abisso. Ici nous parlons de tout et de rien. Tout cela rami mingi makambo eta kamabala du vrai du vécu du quotidien ya makambo to sera katia Eliane Nitu TV. So lingo tape be émission culinaire ko lingo tape émission culinaire kende pe ota be émission culinaire pe ezala kana makambo ko lamba awa ezala vraiment ebele makasi. So ko za na posa osala libala na yo mariage ya mwana to ya yo peu importe. N'hésitez à contacter maman Eliane Nitu na 06 15 31 69 90 06 15 31 69 90 Rose maman Eliane Nitu so ozunga bona normal te benga na WhatsApp ozunga. Alors to solo la mukeni ngeto mesana ko solo la ndena oso na bino emission ona osela bino boye na kati ya mboka Congo de toutes les façons bino ba ibotala kanga boye binda kunanga boye bi décoration de kunanga ndenge ni ezala kala naza na ndakute naza na mboka Kinshasa na Congo République démocratique du Congo Congo. Watu wa bagage. Babini Watu wa bagage. Voilà. Alors, pour nous vraiment dans notre président, le père, le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président, mais respect. On a à la première dame, la maman de la nation, maman Denise Nyakero Tshisekedi Mwachika. Mwachika, wait. Voilà, mes respects à la ministre des Mines, maman Antoinette Samba Kalambaye. Respect, maman. Parce que Mbote Bele, Balongonia Ebele, maman Antoinette Samba Kalambaye, ministre ya Mines. Zachary Bababa se wanchia. Les mots là. Zachary Bababa se wanchia. L'éclaireur. Yaoya mwana. Merci mina bandeko nanga bolinga maman Eliane Nitu ko biki pa na biso awa elekela kandenge wana. Toza na ba période ya fête, le lot de toza na ba période ya fête. Kala mingi tenza ba batela biso pona to banambula sika o to bengi année 2024. Mais na ko sola muke, to sola na muke, na bato baza ko panza makita, na bato baza bato songi, na bato bali ko sala ka baninga mabe, na bato oyo bali ko mona baninga bazala malamu te, na ko pesa ka koloba ka ke. Eza mawa mingi eza pasi na bato o bazaka na molimo ya bokaboli, molimo ya séparation. Bato musu baza balala ka pongi te muto ala la pongi te baninga balali pongi okomona ya kati pongi po azo kanisa na kokosa le nini o na sale ndenge nini o pona kabola ye na bato na kosa ndenge nini pona cha bato ba hina ye nzoka ne nzambe ata mapasa bota mukolo moko me baza na chance moko te baza rappel na grâce moko te na ye ko solo la po bato me ko fin de l'année to senga na pardon ngai kutuko soko yebi to solo la te to solo la biso pe karate po ata to solo li na katikati ya ne ba problème ko bimakaka nga so to solo la raté to solo la na biso te moi ça me dit absolument rien na kolia fufu na lie soso na nga na lie ta nzolo ya chilo abeni na lie ta tomso na lie ta ndaka na lali pongi donc ce que nazo solo la na yo te ezo sala nga ata eloko mo et surtout yo mto hotela nga so ebiki nga na linga osoviso te soko ebiki na téléphone nga na bloka yo na lingi na nga kutu makamte o fin de l'année to non niet fin de l'année yango zolo bateke bato foko kuma bizali malamu fin de l'année yango zolo bateke bato babongo la mitema non chaque jour ezali bonne année mikolonio so mutu fozala bizali le malamu mikolonio so mutu fozala ozala na makanisa malamu pona baninga soki na lobi boye parce que même ana kati ya mboka Congo to lobaka ke poto epanza ba famille non poto ka ke panza ba famille te même na Congo Kinshasa na ebisi bino na kotani na libota moko déchiré libota ya kopanzana
pona nini kaka ba les ont dit na lobi pe boy bato balingaka biyoka yoka bato balingaka ko yoka yoka oyebite alobaki en tout cas Nicole Bata fait félicitations kamata bambote ba gros bisous na yango wana basi lokola bino boboze belete bato ko ba Nicole Bata fait na peso bambote belé mama ya 9-4 avandi penza allo oh mama konzi na yoki boye bona beti yango sabona bia va là-bas. Faut kozala ndengwana ko vanda soko vandi oka mutu abengi oyebite alobaki boye pona yebake epanza makita mwana soki verité eleki mingi na monoko bakoya kobenga yo epanza makita ba epanza makita ata kutu na lobi boko continuer ka kopanza makita na yebiso ba famille za déchiré ana mboka Congo. Tolobaka encore na poto kaka te même ana Congo ba famille za ya kokabwana ba fête ya fin d'année moyen bato basa na kaka ke non yeso kwa koyanga na koya te bandeko yeso kwa koya ngana koya te bana ngaba koya kuna te boy na pona nini kaka pona bato balinga ko panza bato bokuti libota ya bato bazala ka bien bo bandi ko benga bato ngana oye nana ngwa tonga te na mokili tout le monde tonga tout le monde. Si quoi eloko na mweza la ke soki mutu azotonga ka ye moko te ezaka flèche à l'air na retour oya lobby mais bato bakoma kaka epuis na yebisa bino eloko moko kokende koloba ko yebite ke ya tonga kiyo yo ngasi ba kopesa raison po yo za mutu liboso lobby te soko ki kofunda moninga et pas ko kofunda mutu pa olinga alka explication eza ndenge nini ba epanza makita exacte le quoi mbula o fin de l'année nengi ba problème et puis bato boye baza ebele na kati ya losambo na monoko mais motema mabe motema ya Caïn motema mabe motema ya Kaina ce n'est pas bien bandeko motema ya Kaina motema ya Caïn eza malamu te mboko yo na ebisi bino ndenge tozawa bana baso balibaka RAF 4 Mikolo Jérôme Mikolo batiki RAF 4 bakomo na batini nango Mikolo vati mo bowling na Mikolo makasi boy bato bakoma okende basokola bango banzoto kaka pona nini pona succès alinga kazala na succès alinga kazo mbongo alinga kazala boy ce n'est pas bien ça malamu te Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit bandeko balba kujelo kasako pia mukana kolia mbango ya kozika munoko yango na fin de l'année yango na diga mini ko swana bato ebozo talanga oyo botalaka maman na bino Hélène Nitu votre deuxième maman la reine mère appelez-moi Kimekian kaka likona ngo maman Nitu beton tutombaka jikabo yango songi yango bosaka nini bozoka nini na kisongi ba voice tango midi pokwa sikoyo malamu nango voice ebungaka ke batindela mutu voice oyo ye moko aza kotonga mutu mutu ya solo mutu atonginga mais soki ezake mutu aza kotonga te yo moko ndo sali yango o alobaki boy mais y a pas de preuve parce que bamemaka mutu na l'état avec ba preuve soki ba preuve eza te d'accord simba te motema mabe eleki na communauté mikolo lelo motema mabe eza na mokili ndenge akosakana te ce n'est pas bien. Bible lobi so batu mibale bayokani te batambola nzela moko te batu mibale so bayokani te batambola nzela moko te bokabwana moko akende lokola Abraham muso akende lokola Lot. C'est mieux comme ça. Ce qui na vie na yo apportaka mutu na motema to lingaka mutu na te tika mutu wana azala musika azala pembeni na yo te poza na kimia lelo bato baza na posa mona moninga kofa lelo lobi mosika amona mutu akofa lelo lobi mosika présence ya moninga eza ko déranger mais faut koyeba ke bomo ya mutu euta na maboko ya Nzambe Nzambe nda pesa ka bomo santé euta na maboko ya Nzambe bénédiction euta na maboko ya Nzambe bande ko il faut ko changer makambu ya o fin de l'année batesto ese bandi amoni na fin de l'année ngai kutuko soki tolobana kate ko tindela nga testo te kolobana ngati ko fin de l'année yango yo te boko banda loka lisusu ngana za bato yo ke so na moninga na yo zo simba te na tiko mosika là-bas na salika système ya fali pupa bloqué c'est fini point barre sentiment et bomaka na mnoko amboka na so balobaka soko so kabwana mutu kabwana na ye kozongela ete po soko ozongeli oya bombeli yo
po asala yo okoyeba te. Soko so kabwani na mutu mama bokabwana, soko so kabwani na mutu papa bokabwana, parce que makambu yao tokabwanaki t'aurais pas de réconciliation, tokabwanaki to se réconcilier eloko muta bombeli oyebi te bande kobozo maele naza na kati ya Kinshasa, naza kotambola, naza komona, naza koyoka bande ko ya kati ya libota moko baza kobomba bongo. Combien de fois ba connaissance batu muso mono sali nga connaissance yango bosali wana esena ngata inane to desaka ya pamba oyebisi mutu pardon to sala kola Lot na Abraham mutu alobi jamais na kotika ote otika ngante na komi ema biyo komi ema esopaka pe ezalaka bien te mutu foza na mwalo lendo Jérôme boy mwana nga mobali soko zana moninga wana opsa mwana nga mobali conseil na sima kamera moso zana moninga so moninga na boyokani te so bokabwani Jérôme kabwana na elibela soki omoni fin de l'année yango yo ngai ba problème te tokana kome kozongele te papa parce que aye azozongele po aya kosani ko achever yo po atiko inachevé alingi achever yo faut faire très attention na mokili lelo faut kopona moninga ni koza na ye bokoza na nani soko moni ke mutu ezo simba te bokabona lokwa Lot na Abraham ndenge bakabona bapo mutu akokufa azate bomo ya mutu eza na maboko ya Nzambe. Nzambe nda pesaka bomo mwana nga mobali yoki ba amitié moko ba connaissance moko inutile là-bas faut tika on a 2023 ba connaissance moko inutile ba amitié et apportera pe le côté là-bas musika oyoki ka Jérôme conseil ya mama makamona bi Jérôme nanga tyango na mutu nga mama na ande mwana oyoki ngala nazalaka bongo esimbi te okelo kola Abraham nga kelo kola Lot na boyi na ngai ba testo yao to comme na fin de l'année na lingi yango te na boyi na mutema moko. Bible bi ki ton oui soit oui ton non soit non. Nga na boyi na lobi non na ba testo ya réconciliation je ne veux pas ou j'en veux pas bala bongo bon ça se tumi balé bon ça se tumi balé bande ko bosala ka ba erreur wana te moni yaka na suka mbula tala kaka to bebanaki me siko to lobi kaka to solo la te ata so solo te mort do me uzana ngote ata so solo te o kota li felu te parce que yo bo ko sona mutu mo bo mo ke mutu na zolo ba anui batu musu baza ko ba anui Jérôme mutu musali ko mono na relation te mutu musali ko mono to zala malamu ali ko mono na batu te o ko mona ye wana partout de gauche à droite zo kaka batu baboya yenzoka yana batu mususu o Moïse mbia yemba olukinga na molili esimbite bitumba ya sakamoni na tango bakomi agite yebake na molili esimbite te bapanzi yesango kasi balingi ye kaka banguna bakwei ndenge satana kweyaki bakweli ebiza mwana exactement o Moïse mbia lobi bapanzi yesango me balingi ye kaka bakwei lisusu na opesa bino conseil gratuit. Sentiment est bon maka. Bon que na ba relation na sentiment ka te que on non. Et simbi te boka bona. Mama, papa. Soko tika yo tieboy. O tika libanga muwa. Lokola mwese ya Lot. Waza motema koyoka ayoka. Waza motema onyo. Ani mangana na kati ya Congo Kinshasa. Jérôme. Nga mama no na vandika aboy. En tout cas, de quoi ce qu'on vouloir en Italie, bima. Bah, si on a le bima avant élection, bima. Nzamba la kisinga bibembe et Tony na Congo. Batubela batu ba professeur qui to côté akola bateke mameli ani tuningo zana nzamba la kisinga komi mutambongo. Car nzamba la kisinga bibembe lobi, yebise ni to bima avant le 20. Oyoka bima et les choses qui les 20 bima maman quand on a yé na sera une semaine maman na yé billetté banda na botama na moyen d'être ni dada ni dev olim sanga na lobia ko tala nga poto yeba nité na ko tala nga bondo yeba ke jour numéro na nga pop sanga message Jérôme obi ke na vandi ngabe ngaye le ni to avana lo na Paris na sambela kinzambe na binzambe na nga ça fait moi quelques années oyo na yesu na banati
Vous comprenez? Année Oyo, le 25 décembre, dans un apôtre, on a fêté na bana na orphelinat na na bana se plana ba. Hein mon fils? Le 25 est coquille. Ngada bina ko bimati. Yena bisa ke bon terre. Na bika ka mama tango le bana na bana bisanze fina ko bimati na ozala. Les lots, combien les combien? Le 25. Yo moni bibembe. 0. Yo moni mobulu. Négatif. C'est comme on t'a bonné na kopese lito inanga. Na kopese lito ite. On a besoin de solo ce qui t'aime na attends enregistrement. Ana voice. Attends enregistrement wana. Jérôme. Batu balukel pour na tali soki batu balingela batu bola muté. Batu balingeli batu kaka mabe. Sikoyo ntango professeur on kaka eleni ni tubi parce que nzambe alingaka ngai ba oyo stock faki ba kufaki na nzambe alingai bango te. Nzambe alingaka ngai. Ba oyo nyonso wana ba kufaki do nzambe alingaki bango te. Mwana mama ba lobana. Ba oyo nyonso ba monaki bibembe wana. Do nzambe alingi bango te. Nzambe ateli bato na nyonso alingai ka ngai. Tenga na baki te. Ngala sina sambela ki avana ya. Na baki nzambe ngala alingi na lela bana nini. Na baki professeur maman oyo kotinga na gauche mimi na droite tinga na kovanda alors na liena bana na sepeli. C'est pour vous dire que makambo nyonso tout eza ya kolanda te. Bato bele baba mitomane même ba prophète ba mitomane ba prophétesse ba mitomane, vous comprenez? Ba parano bazé belé. Faut ça quand nzambe na confiance. Tant que ba tindeki de l'autre côté, de l'autre camp. Alors à quand on a merci. Na réfléchissez qui nango. Pour rater l'opportunité. Bisa peut réfléchissez qui nango. Na sali na no base, moni base nanga. Na bengi base. Base boyo kana voice ya mama oyo. Pour na enregistrer qui est? Base boyo kana voice. Ba bité wana banguna. Biteza banguna. Le 20 le kit. Le 25 to uti kolia na bana. C'est pour vous dire que pour il a ba prophétie pe ya malamu. Ba ba ka prophétie kaka ya mabe le kuta, ce n'est pas bien. Nzambe ne mtabatela. Nzambe ne mutabatela ka ipu nzamba lingi ngai te kolika ba ne nyonso. Terrain. Nzamba linga bien sûr, alingi pe bana na nyonso tout. Bima avant le 20, bima. Papa, c'est quoi ça na bimaki? Moi na opposition. Opposition ko? C'est ce qu'on a bimaki. Hein? Nangana fote fati betande. Tutomba kaji nangana vote ndenge nini? Nangana vote maman Antoinette Sambane ministre ya mine. Nangana vote ndenge. Nangaki na liena bana le 25 décembre. Boye ba rapiko ba makama malamu. Ce n'est pas bien. Lokuta, en tout cas on a le bien en vérité. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa. Sakumuna nzamba libeshene bana betu. Bons boka mataba bisous. Fachi beta tutomaraje. La boîte kalita malora maman Denise. Bye bye.